il y a ici dans ma repoussière facile à faire. Habitala li tala yi kula ba kolo poussière. Ma vie à ça la kwanga. Linda moi la ma vie. Na ebisio choc ya friend. Ah, ya ça la kwanga. C'est même ça la film maintenant avant ma monyo se bima. Même ça la ngokala avant ma monyo se bima même ça la. Film monsieur Zakiti ba yi au côté distraction ba yi ba qui toujours frappé. Ba ba ki na ndemo ba ça la 32 films. Total bango. Tozala bango lisu likwa lisu bako kosa batu bongo te. OK. Lisu likolo lisu. Lido mai makolo. Fali mabe identité des arane makolo poussière. Oui, mais toi quand la bongo fa iko la sokola. Makolo tout monde. Botinda ba okanganga. Bozo banga nini? Botika Teresia. Ngala baki botimba Teresia te po amuninga. Enfin belle vie c'est pardon. Ah, abeniana na police asenge pardon. Eh baboko. Na kosi. Babi yoko. Ah, ko sa tena mo na nzambe. Mais que c'est pardon. C'est pardon ya. Eh. Adoza ka ya nga na limbi sio te limbi. Yimbi bati ba fini ra tere kile. Batune baba mbwa. Baba mbwa, est-ce que omoni batune baza mayele? Ba mayele te. Baza mayele te parce que neza boye bango ba olinga ba bima la sujet. Sujet o yana yaki pour la Ntango Baptiste aye balobeli ete. Rota yaki pour ni balobeli ete. Ba ka na deux personnes ba ina ba vérité à solo. Ba vérité à solo. Kone ba vérité ane pas kokima e batata lukima ve lukima ve. Vérité ça mundu ki te me barre bango. Ko tere de ton ta fin pe bebe. Alors baki na eka ki asala alors ba ina ka ke azamu yibi. Wala za identité na ye batinyo so ba yebi. Même bato yo so ti ba vani minoro polele ni wana. Ba yebi ka yiba bombo. Le problème na bi c'est ça sujet o ya munene mama la likambo po ezaka thème na sous thème mais thème na biso ya munene mama la likambo na biso ya mokoma lelo ezali bozonga na sujet o bino bo 25 mama la kiti bozo ki ba opona nini o mama bimaka na baby tala niveau makaba kenda nango omoni moi so attaque kilu ozaka na 8e niveau na galerie présidentielle. C'est ça le mal. C'est ça le oui bon na lobby hein pour na nini apexaki dati asala ka théâtre te ezaki poani pour mona ki kelelo dati pe so abimi donc déjà dati baza ba enfant adoptif ya maman et que ndenge ba pesa mbongo comme productrice pas maman dati pe ba sale bongo yango moni mutema mabe donc asindo yo za na chaîne bo yo to edanga kutuna manga mususu dodo nena za bo pombo iko zelanga lobita no ya no bongisi dawo oya ko bongsanga mais ya ko linga bongo te mama be yes ko linga ka bati ba évoluer te ya lingi bati ba sa toujours na sima na ye ya mo moni ba milo oyite bakanga milo na hotel na mbala ba oye biango oye biango oye ke bakanga te na mbala ba na hotel maman c'est un commissionnaire oye biango te na tuni oye bi bakanga te na mbala ba tala mutu lokwa milo azana chaîne YouTube groupe na izaka bitende bizonga ndeloko ebomaka ya ngwana na hotel na mbalaba la vieille quartier ya ba maman seka commissionnaire est-ce que oyebi yango oyebi yango nazo tuna kaka tobo mango pona nini eza likambu eza matière yaya yo ko matière obokola ngo ebota na yebi si côté kuna kala na âge mami lobo azana mobali ni moko te o ko sister chete boye na butu mami na sisa mampuya nyoso butu ye moko mudala le papa akani makolo boye atira wala tele lo sarata azana mobali lobele je ye moko o ko ele super wax na fête de Saint-Valentin. Na le 8 mars, madame mon épouse ezate mikolo boye bazaka ba virunga mabe ya botika ngana linga bongo te botika mami papa batwana papa libanja zo koka chaque te na moto hotel la bala vidéo ezali pas mida vidéo ezali bavani botam tala kingo mamo sheka lokwa Kiko baba seka lokwa kuku dendo. Mila zo ta papa de misa ya ko fole papa.
Mais il y a des qui Bibi, est ça va. Wana ta papa. Maman papa la ka le même jour ayaka. A sauter là, bah ça là j'ai des plonges. Il est papa na. Bah c'est comme ça la nini té. Bah ça na ti biso té que mbali moi lingio boyo, o sale pe moi le leso. Bongo té. Eh mais non. Trop de soir. Non, trop. Siko tala na place wana siko. Osomona ke bango vina bango mobimba ndenge za wana. Bako tikala ka ko évoluer té po bazo zwa miette. Et ça leçon du jour. Comment voler le mari de quelqu'un. Ma côte là on peut dire qu'on va faire ça va tirer la tableau. Bonjour Madame Bella. Bonjour mes enfants. Comment vous allez? Merci Madame. Moi c'est 14, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le numéro de Papa Liban. Tu donnes ça à ma Milo. Parce que toi, ça ne va pas aller. Tu connais sa femme, ses enfants, ses cousines et ses oncles. Comme le vieux Liban et les vieux du quartier. Donc tu passes, tu donnes le passe à nord. À Milo 50. Comme ça, Milo 50. Comme il manque l'homme et depuis, tu donnes à Papa Liban. Voilà, Madame Bella. Madame Bella, donne le cours. Comment attirer les hommes d'autrui pour devenir la deuxième femme de cet homme? Comment attirer les hommes d'autrui? Même s'il n'est pas l'homme de Sango, mais comment l'attirer vers toi? S'il devient sa deuxième femme, il part t'épouser en cachette. Comment l'attirer? C'est le cours que Madame Bella donne là-bas. Tu vois? Hein? Tu comprends? Tu comprends ce que moi je te dis? Les cours. Est-ce que vous comprenez les cours? Je crois ça. Donc continue de suite. Hôtel. Comment est l'hôtel? Il y a un famille de thé. Ah oui, ma chère, hôtel Fakal, il y a un MP, ma chère, hôtel à Bongo. Il va qu'il y ait. Aïe, yo. Oh. Bolo Coco officiel, bonjour et bonsoir, bienvenue à notre chaîne. C'est Dorcas et Bolo Coco, Goloazé Abakuka. Je vous aime tellement, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolo Coco officiel. Et puis likez, commentez, partagez vidéo parce que ça oyabino bolingarami. Merci d'avoir suggestion, merci d'avoir remarque, et moi c'est là que toi avancé, merci d'avoir peine nabino et merci mingi d'avoir tunion sur Lingara. Dorcas et Bolo Coco, surtout Babakuka, surtout Bagolois, en tout cas on a peine à Lingara bino. Il y a trop, mingi et to kutani surtout moko lelo to pesi matondo mingi na kono nzambe oya sali que to ya liboso na bino. Un grand merci encore à Nestali Gaël qui nous assiste aujourd'hui et merci beaucoup à les bons bouts de Europe. Merci à Sam Coucou les nécessaires Motimeme Coucou Hervé Mikaï l'homme à battre l'ingénieur Papa Nasouraya. Merci à Champion Adol 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci à vous Champion Adol et merci encore une fois de plus à Maman Zozona Inde, et puis ce moko, avec Robé et Moko, Maman Zozona Inde, un grand merci. Nabatu Nyonso, Balingara Dorcas, Bolo Coco, l'Umbizidi national. So, mon a Betty Boye, et la grâce à maman Anna, et l'Umbidi Mamé Mekungu, Batunyos, Balingara Dorcas, Bolo Coco, la Lingara Binomi Choc, c'est déjà sur le marché. Je rappelle à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs que nous avons un seul rendez-vous le 21 avril. Adidas Arena, double Adidas, avec l'artiste musicien Ferrego La Pazuria. Nika Boronina, le roi du 24. Ne ratez pas cet rendez-vous. Achetez vos billets, achetez, parce que ce jour-là, Tokoyoka Motote. Voilà. Merci Nabatuti Bolingara Bolokoko. Boloko Alingara Pebino Mingi. Tous on a Miss Lolo. Mais avant de présenter Miss Lolo, on va voir ça va tout choc
l'autre, la troisième partie, quatrième partie, il y a choc, on a saigné na baba tout nyonso. Babakou quand on écoute de la focus na film, to partager film, to liker film, to commenter film. Cher ami Abakou, le Gaulois, total à film. Like film et commenter, pas de distractions. Donc la focus na film na biso. Tu as dit que l'impératrice est bon séjour à Sila Bissalou, Nakati à Paris. Pourtant qu'elle n'a rapporté ni. Ça y est, ton lignaro y a trop. En tout cas, focus na choc, qui est choqué, pourquoi les titres de choc. Roméo Mouchani Fungola d'accord, Fungola plutôt caméra, je suis avec Miss Lolo, Lolo Yaba Miss. La femme au grand cœur, bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour, dans tout on a la Bolokoko officielle. On a fait sinon merci, on a commentaire, on a like, on a j'aime. En tout cas, vous s'abonner et ça va bien. Parce que on a abonnement, na bino ils ont mata, vous continuez toujours pour mettre ça et ça la biso vraiment bien. Bon, c'est la maman Zozo, maman la biso ya motema, maman garde Kivinda, chouchou na nyota, na pesi au bambote belé. Na pesi mbote na le bombu ta mofini kwa Europe, na pesi mbote na mon vieux Clo-Clo Monzambi de Bundes, mon vieux Sam couple nécessaire, vous aurez toujours nécessaire, motema ya maman Aimé Konkou. Na pesi mbote na tonton Alain Akwete Amundala na Suède, mbote belé na président Yoshua, mbote na maman Elimbizi hymne national, mbote na maman Afima Yemba, maman Katikani na pesi yo bambote, ingénieur Hervé Mbika l'homme à battre babi papa na Soraya, bambote na yo. Mbote na mwasi oyo aleki basi tout na théâtre na mayele na makamunyo. Ça n'engage que moi. Et puis les opinions là. Les engagé opinions. Si la Bissalou tombe à scène, l'impératrice Saphir Diamaveur, si la championne, si la maman bat trophée, l'unité des mesures, si la docteur Sissi, en tout cas moi on a 12 ans, il y a mon colo le kaka bango na mayele. Babi Mama Rosa, choc yango eza, choc. En tout cas, on a pu son beauté. Babakou Kinyon, c'est le monde entier. En tout cas, à Paris, Maman Zakuna. Maman Zana à Paris. Maman Zana à Paris. Double parisienne. Karine Botouli, Maman Zana à Paris. Vraiment. Karine Botouli, Maman Azana à Paris. Et c'est de pas na mamie dans la Taylor, Mourachou. Maman Zakuna, boya maman bien, Maman Elimbizi. Ba maman Château Rouge, maman Château Rouge, maman Sazakuna maman Rose da Mafuta, maman Flavienne, maman Zakuna Babakou Kinyonso, maman Zakuna à Paris. En tout cas, ayo pema. Ayo pema boya bien. Vraiment. Film la biso choc. Choc. Focus. Bola na makolo poussière Linda na makolo poussière bolanda. Na ebisio nani les problématiques nani ma poussière ani de la ligne te ba jouer na nini ote ma vie ça la kwanga donc nani idée on est génial donc Linda maman banga ça la kwanga mais wanga na mama bango na émission film on est kitoko na façon moko na so bete no ça na gwa film oh eza bidon mai basenga ngai kopa mai na pia bango bidon est-ce que la salle m'a bé la petite bango bidon mais na ba bonne ba jompe c'est la bombe mais bon hiver nini parce que c'est un choc ba c'est pela teneni parce que on est là identité et belle vie raisi nem ta fingi Linda ma officiel au moins de couper c'est l'opité si la ligne ta film que ya raisi ne ma officiel ça si la té habitala Linda tala yikula ba kolo poussière ma vie ya sala kwanga Linda moi la ma vie na ebisio choc ya fin ah ya sala kwanga te même ça sala film na avant mamonyo se bima même ça sala ngokala avant mamonyo se bima même ça sala film se zakiti ba yero ko sa distraction ba yeba ke toujours frappé ba ba ki na ndemo ba sala ka 32 film total bango to tozala bango lisu li kwa lisu ba ko sa batu bongo te OK lisu likolo lisu bidop mai makolo poussière sali mabe identité muninga bobimisi identité belle identité na ezaka ne makolo poussière oui mais toko za bongo fa iko la sokola makoni tout monde na o bobi facha on a bicarbonate oui faut ça ça monter bicarbonate huile d'olive na ma moto na citron ma mungwa sokoli no makolo bien na ma mungwa na citron ayo kozwa sko huile d'olive apakoli ala ti chaussette ala li nango wana no pesa 6 na bato so baza makolo poussière
bozwa astuce ya makolo poussière nga naza mama astuce zwa ma mungwa ya moto ya eau tiède okati citron ofandisi makolo niki makolo na okitoko na citron olanda ye comme pembe boye oniki yango penya bien oyokozwa huile d'olive opakoli huile d'olive na makolo ozwi chanson tolati salela astuce oyo salela yango pendant 3 jours ata une semaine oromona makolo ndenge échanger couleur elonga couleur aubergine et comme un solo vraiment. Merci beaucoup, Miss Lolo. Zone de turbulence, ça commence déjà. Et mon toi qui m'a tête, le bas qui m'a fond dans mon côté. Au canisi, tu veux dire qu'au bagne. Zalara yubisi, vous avez remonté ma passe. Baza bango na mama funda te. Ngala lo bagi na bango, ba badalo na nga. Nga lo bagi na bango na bi soki vraiment baza basi ya solo ya tembe. Parce que si mi toka tangi ba combo. Abo ko tanga ngai. Matangi ba combo pesi référence na nga. La personne qui est de grosseur, qui a des grosseurs, c'est moi. Qui a des grosseurs, c'est moi. Quand on a vu moi, ça n'a pas belle. Cela veut dire que c'est référé nanga. Botsin d'abord au kanganga. Bozo mangani. Botsin ka Thérèsia. Ngala baki botsin ma Thérèsia te pour amuni na binote. Enfin belle vie, c'est pardon. Ah? Abeni yana na police c'est pardon. Te baboko. Na kosi. Babi yoko. Pas ko ça te na mo la nzambi. Mais c'est pardon. C'est pardon ya. Eh! Abozaka ya nanga na limbisi yo pe limbisa. Yim tu bati ba finga ratere ba kilelo. Batune baba mbwati. Baba mbwa, est-ce que yo moni batune baza mayele? Ba mayele te. Baza mayele te parce que neza boye bango ba olinga babima la sujet. Sujet o yana yaki pona ni tango Baptiste ye balobeli ete. Rota yaki poni balobeli ete. Ba quand on 2 personnes ba na ba vérité à solo. Ba vérité à solo. On est ba vérité on n'est pas kokima et batata lukima ve lukima ve. Vérité ça mundu kité me barre bango. Ko tirer de ton ça fait imbécile. Alors ba ki na eka ki asala alors ba eka ke azamu yibi. Wala za identité na ye batinyo so ba yebi. Même bato dio so tu ba vani minoropolé le nia wana. Ba yebi ka yiba bombo. Le problème na bi c'est ça sujet o ya munene mama la likambo po ezaka thème na sous thème mais thème na biso ya munene mama la likambo na biso ya mokoma lelo ezali bozonga na sujet o bino bo 25 mama la kiti bozo ki ba mpona nini o mama bimaka na baby tala niveau makaba kende nango omoni moi so ata kilo ozaka na 8e niveau na galerie présidentielle mobali na umta koma okende wenze akoma oketika bana omoni place comme si mobali. Et puis place ya répétition wana na kasavu bwana tokende yaya yo ba okanga yo munoko no itela makasi eza la pota libumba kasi oyeba ko batela munoko te ba okanga yo. En tout cas, avant de continuer à détail, on a parlé un peu de Sylla Bissalo où était photo avant encore à Paris pour la 2e fois bah le tour à Zaïe moko sans maman Olive. Est-ce que tout on a fait tabac les cas de maman Zaki tem Bazaki n'a suivi bon. Bon, de toute façon, c'est la Kepema. OK. À Kepema parce que a eu un trophée mini. Année 2023. Ni le bakimia. C'est l'olendo. On a comme la pointe assis là comme à l'olendo ma casse. Ah, à Kepema parce qu'elle a beaucoup travaillé et puis à Kebaksa matos. Au moins matos to c'est la romicolo. Ba ba na woti. Biso toza na Lumix c'était mais plus que Lumix. Il y a un moment ça aux États-Unis. On se comprend. Donc même ça qui est sous pour signer contrat. Na ba artiste ya France. Voilà. Ba travailler na bango ndé ka rekene ko signer contrat na ba des rock. Novelas c'est ça la plus na Los Angeles c'est ça pays ni na wana no. Il a pays belé ba Mexique. Eh Seigneur. Vous comprenez? Donc, si la Bissalo, qui est paiement, a déjà choc, bah te belé bas du choc. Net ils ont des turbulences où sont les cas. Tout ça la moto moko ou aza penya choqué ma casse ou a pendant qui téléphone il peut télévision au fond. Au fond de wala ya. Na ça que pesa no basala nzambe balia. En tout cas sungi basala nzambe balia parce que ngai yo ko tela ngo fronté. OK. Po yo ngo zaboye vi na yo oyo menaka. Et ça vi ya mabe makasi. En tout cas Poyo tela muto front likana lukana ocha front oyo eko sauver na vie na yo. Parce que kutanya basala nzambe batei yo mais ozo changer karaté. OK. Oyo lo bata toma lo kofe. Basali nzambe baleli batei balembi yo
bato mitema se makasi ai maemi baleli yo oh ya lumus na bata ya lumus Madame de Moussa. Ya lumus abina. na mona ekala te ya lumus na boaki libanga ya na mona okala ya simela ta mo quelque chose libanga ya tafumu ate ya lembio Madame de Moussa. ya lumus ya la boaki yo na mona okala bien là Akita bio. na zo luka ete Ya lumus, o lukisa nini? oh asaka terte a tourner Nanani. nanga it Na chaîne. na chaîne nanga Comment on dit? Miss Lelo Moto TV. Ozo comprendre. Comme ma productrice. Eh. Laura Belleville. Yeah, là où tu es libaya. Ya linga bache libaya to bomo. Non, abamana. On sa sila te. Eh. Ya linga bache libaya te. Si la zone lia ye, ya za pebelité. Parce que au moins au coquine au cocoma, ngala lo bango chaque fois. Différence c'est ça mai na mafuta. Bolambi biloko bato musu balambi biloko mafuta na mai esangani te. Oh biso to lamba ka sauce penyo moni sauce ebeli kitoko. So balambi pondu olie oki goût ya pondu. Mais ko bango kuna balamba biloko mbangu po ba boake la ka batu. Mai na mafuta te ya. Mai na mafuta. Siko tango ye azolo ba ke ya achaka sila libaya. Mais sila tela ide libende. OK. Libaya na libende simbaratin. Biso to na faire. On comprend? Yes, on va netine balobake. La Bible ne balobake. Au fond de yozotia. Bamisu ba otonga likola ba foin. Bamisu ba otonga likola mabaya, bamisu ba otonga likola mabende. Sikole ti foin, so ba boke na moto ezika. Au fond na yoza mabe. Libaya ide, mais libende ezika kate. OK. Joaka or. Oh, po ezonga susu ba sala ngoni ba sala ngona moto. Batumbe ngo ezongi nini apo ba pesa ngo forme. Parce que si la tonga likolo ya or, diamant, aza matière première si là. On se comprend. Si la matière première ya RDC, donc aza mutu moko to ko perdre te pardon na sala bidon mai. Aza mutu moko to ko perdre te. To ko perdre si la ten. Mais yene ngaza boy kala mingi te. Ako si la ya chaque chose a son temps ya. Tout lundi Herman Kasonguna et pas na direct moko na TikTok où ils ont circulé Herman alobi et c'est policier qui et longwe ba disons policier Belleville aye mais Belleville na simanaye alingi bana mubabota mati. C'est ça le mal. Ayi oui bien. C'est ça le oui bon na lobby hein. Pona nini apexaki dati asala ka théâtre te. Ezaki poni. Pour mon qui est le dati peut soit bimi. Donc quoi déjà dati bah ça enfant adoptif ya maman. Et que ndenge ba pesa monga comme productrice pas maman, dati peut ba sale bongo yango moni mutema mabe. OK. Donc asindo yo ça la chaîne bonne. Yo to le danga kutna manga mususu. Dodo nena za bo pombo iko zelanga lobita no ya lo bongise dawo. Oya ko bongisa ngati. Mais ya ko linga bongo te. Yes, quoi, linga kabati ba évoluer te ya lingi batu ba toujours na sima na ye. Ya mo moni ba milo, oyi ke bakanga milo na hotel na mbala batu. Oyi biango. Oyi biango, oyi ke bakanga te na mbala batu na hotel. Maman c'est un commissionnaire. Oyi biango. Tena tuni. Oyi bi bakanga te na mbala batu. Tala mutu lo kwa milo azana chaîne YouTube. Groupe na izaka bi kende bizonga. Ndelo ko bomaka ya ngwana. Na hôtel na balaba. La vieille quartier ya ba maman c'est ka commissionnaire. Est-ce que oyebi yango? Oyebi yango nazo tuna kaka. Na papa libandi. Viens libandi, to fais sur moi. Muga musomba bitara bien. Mama la mamilo, a pio mbote. Na mbanda na ye. Mbanda mamilo zo mbote. Na ye baki. Toba mango pona nini ezali kambu eza matière yaya yo ko matière oboko la ngwe bota na yebisi côté kuna tala na age mami lobo azana mobali ne moko te o ko chuchta o chaita bo na butu mami la sisa mampu ya nyosa butu ye moko mudala le papa akani makolo boy atira wala te lo tsara Azara mobala lobele je t'aime moko. Oh ko ele super wax na fête à Saint-Valentin. Na le 8 mars. Madame mon épouse des athées.
mikolo boye bazaka bata bavirunga mabe botika botika ngana lingaka bongo te botika Mamilo papa batwana papa libanja zo koka choc te moi na mototel la bala vidéo ezali pas mida vidéo ezali bavani botam tala kingwa mamo seka lokwa ya kuku bende kingwa mamo seka lokwa ya kuku bende mila zo ta papa ba misa ya ko fole papa mais il n'a pas amitié wana ça papa maman papa la le même jour ayaka a sauté là basala jet de plonge il papa na baseko basaka nini te basaka neti biso te que mbali mo alingi oboyo osali pe mo lo leso bongo te mais non trop de soif trop non trop siko tala na place wana siko osomona ke bango vila bango mobimba ndenge eza wana bakotikalaka ko évoluer te po bazozwa miette mais bazana mutu mabe beli ba iba bato kasi te wana cours bapesa bango ti eza leçon du jour comment voler le mari de quelqu'un bakote na bango mpenza cours batengisa bango batielaka bango tableau bonjour madame Bella. Bonjour mes enfants, comment vous allez? Merci madame. J'ai la pardon. Si madame bidon maï. Voilà sikoyo. Madame Bella télé. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons étudier comment prendre le mari d'autrui. Sujet du jour. Papa Libadi. 2 points. Mais papa il va répéter même la Yoka. Papa il va dire 2 points. Mon séquent. Ça la même ça m'a créé. Je vais donner le cours aujourd'hui. Oui, mais comment mamie? Maman, je suis pédagogue, non? Moi, je suis pédagogue. Tu peux le voir. Oui, pédagogue. Moi, je suis pédagogue. Bon, mon séquent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le numéro de Papa Libandi. Tu donnes ça à Mamilo. Parce que toi, ça ne va pas aller. Tu connais sa femme, ses enfants, ses cousines et ses oncles. Comme le vieux Libandi et les vieux du quartier. Donc, tu passes, tu donnes le passe à nord. À Milo 50. Comme ça, 1050, comme il manque l'homme d'épée, tu donnes à papa Libandi 1050. En tout cas, Malukinga na molini esimbite bitubaya butu balogite soki balaboki na tongo bakomi agité donc kasi comme tout oyepe to sale mission banane banexi sur ya hotelema pour la suite déjà kanda cher internaute la suite de notre cours c'est le lundi cours à Belgique vous tapez voilà madame Bella donne le cours comment attirer les hommes d'autrui pour devenir la deuxième femme de cet homme. Mais est-ce que les hommes d'autrui ont comment attirer les hommes d'autrui? Même s'il n'est pas l'homme de Sango, mais comment l'attirer vers toi? S'il devient sa deuxième femme, il part t'épouser en cachette. Comment l'attirer? C'est le cours que Madame Bella donne là-bas. Tu vois? Hein? Tu comprends? Tu comprends ce que moi je te dis? Je comprends, madame. Les cours. Est-ce que vous comprenez les cours? Je compte, hein? Donc, tout de suite. Hôtel? Hôtel? Comment hôtel est rentré? Yo, on va m'y Fakal. Ah oui, Bachar, hôtel Fakal, il y a un MP, Bachar, hôtel à Bongo. Il y a aucune autre. Il y a même ligne. Ah, il y a dit, yo. Oh. Même ligne,
bazo biso te ba joyi. Ah, moi c'est qui tourne. Oh. Je prends ça bien. Aïe. Azan tikité. En sait de ça yo. Bango ba hotel faut ba MP. Ba MP ba fakal. Na so comprendre. Na lobi. Ba jeune garçon bozo linganga. Ngala linganga nga ba jeune garçon te. Oh, ba ibeze ba tani. Bozo linganga. Na linganga nga ba jeune garçon te ya. Bo tiko ko nyokwa ma. Bozo nyokwa ba pour rien. C'est donc là ça va communiquer. Na yebiso mikolo na zola ka kolamuka. Bonjour bébé. Ah, nga mukolo boy bébé. So na seki mo ya linza na miliki. Yo miliki ngamela. Boita suka wana. Bébé pana. Pali banzi. Pali banzi est occupé. La femme de papa le lundi, vous allez prendre la suite de la femme de papa Libanzi. Comment a réagi la suite de l'exil de l'autre cours? Comment attirer les hommes détruits? La suite. Rappelle la Yina était. Papa wana bana lemba ba yebi. Ya veni ba mona papa na papa la biso ba kuna te e ba mamino talaka bana veni ba détecter papa wana papa soka ye alala kuna papa tu as mal agi papa va na mwasi na ngana ofuso conseil va na mwasi na yo boboko la bana boboko la bana bi c'est ka commissionnaire maman c'est ka commission ya ba mobali ali commission ba faire commission avant ba nani il y a des femmes de truc, des femmes. Comment attirer les hommes de tout. Cours, il y a un autre point, il y a un cahier cartonné. Comment les cahiers cartonnés? Aux hommes qui est tombé Kakuna. Il y a bango, il y a bango. Comment attirer maman pour ça rapidement? Comment tirer? Attire. Et ça le col à filet. Filet boîte na maï aux obenda. Au moins déjà si dans la bouzoba. Si dans la bouzoba oh abimala mobala théâtre azake. Si tu pas tu tabeta si la musilo kazi. Si tu pas chabeta musilo pana. Abeta si la musilo na ronsa. Mwana na mukiana botala sinta ronsa wana. Nda obetela si obetela la linga bouzoba na mam. Oh, moi là on a la clip on a MH. Ouais bien. Na kasi ya wana. Mo bala sita ka pashi ya wana. Yo Bon éviter. Papa moi na wana. Na lobby. Papa ko benga nga bengi ya na fingi ete. Papa moi na option ndenge to yoka. Ngala bimakate. Ngala bimate na iba makamdeni. Soki sona yebi yango seke wutikaka et pas bato ba yebi yo ba bete nga lisolo. Donc il mobali ongala yebi ye wana o baloba la ngato baloba mobali no bobota na ye wana o isa azam balite am bali kitoko il rentre déjà marié avec la machine. Oh donc as marami oloba mais ça occupé non mais ça occupé le site occupé ngo yoka sala na maman na ngai nsande ngai tambale talaka batu ba yebi bata médiaté bato ba betela nga lisolo je pardon to changer oyo banine mabe ah ke beta sila mosilo nani kasi ndé karine on konde bisa biso beta babi si sincha mufia mosilo beta sila mosilo sila beta sincha sila te zalaka sila te ezaka leka yaya lisolo ngona yebi yango bien ezaka leka yaya nde akanela kai bakutana na salongo nde babunda pona jojongo na inene mais tant alingaka bango e bateka zanga na fingi ye eza histoire te histoire est-ce que yo kasi histoire pour changer on tenait bisa likona yo yagola libala ya Juliette Kisi sujata owe o basoka minu na mbala belvi mususu bakutana kuna niyo basoka minu na litoyi ebika likona bino libala ekufi ekufa etani ngani na lobi boye ye ayebaki kaza maria kena olinga bela kwani tanga zo vanda na ndako nani data lobi après tout $30 ça fait makambo te on fait na ndako $150 d'enseignement on a presque basoka sujet de minute ngamoka
na bien côté batu nyoso théâtre ba bien ngo et pas mbala beju mo e mbala mususu pe mbala voisine ba futela ka immeuble moko batu pe ya théâtre tant makamona le ki bata théâtre bazalaka pe wana oh bon azoko mbala tide tide nganye bon nani to so betali solo a madame apesa batu cour ya mosinjo zana bongo siko azaka nzambe nga nabangaka ete mama nobangi mpona nabanga nzambe te moto akopesanga mpe mapaka olongola ndaki nobanga ye créature kamara na biso ti de ngange tobanda otambola biso nyonso tu so touti tournage na bova tookita biso nyonso azwa mobala ti de baloba na tele ti de keza afrique du sud vie na biso anjili akende te yaya baso nga batinela nga message te namonaka plainte ye convocation ye na kesamba nga babetaka lisolo te ke o alobi areporte o plainte alobi koloba ke oporte nga plainte ane ezotinda nga susu nabimisa makambo susu oso comprendre ye moko place avandi yabike na zala mwasa ibutu ndenge aza wana place aza mais eza histoire tozopesa lisolo ya histoire te awa eza histoire bachanzaka ngo te etikali na banala mitu na biso modero na bisi bakamne nana imamba modero te yaya pardon c'était quand wana te mama pardon ce n'est pas yagola mtabisa modero yagola mtabisi mais ben vivi waleka ebile oh mama tozomonaka modero otpase ebele biso ezali toza ebele molongo molaye tozozela mwana mama nga na baye bino mai nasali onini elingi kataka mongongo mwana mama nga na baye nzela epelaka vert mwana mama nga na baye molongo molayi sans blague sans vous mentir natanga na verset du bout tobona biso te kanda nzambe eza nzela Exode 34 tanga te na ndenge mabe te eza verset libika na opesa me tomesana na nzambe te bamesana na seigneur te Exode 34 verset 6 Et l'Éternel passant devant lui et s'écriant, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Même si Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, chers amis, tobanga nzambe parce que nzambe kana na ye soki ye epanzaka mabele melaka bato ndeko na nga mwasi totika kotambola mabende totambola nga na okriye kaka je suis la voix qui crie dans le désert comment mutu moko ozala misala ya mabe ebele misala mabe ezanga kopumba te koloka déjà ntango déjà yo na vie na yo okomo compte na misapi likolo nango ozali sous gynécologue eza mabe makasi même si kanda nzambe eza lent en colère, riche en bonté et en fidélité. Mais nzambe azaka fidèle na batu o bato sakaye. Mais il est fidèle na nzambe. Batu ma pesaka, ba fronde, ba orphelin, ba femme veuve. Somme 41. Te pour la offrande. Pour na ko soutenir ba orphelin. Eza nango mabete. Ozo comprendre. Eza mabete. Même bato basala ba omoni. Eza na bato musu basambela te me bakenda ko tsaba omoni na bango basala. Omoni eza mabete. Mais Bible ebisi biso la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu à cause à jamais gynécologue. À cause jamais ko sala double vie. Jamais ko sala musala o ba boy na Lévitique 18. Ozo comprendre. Ah on a psaume 41 ba ebisi biso ni. Errer l'homme. Errer, celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel la délivrera. S'il les garde et lui conserve la vie, il le tuerait sur la terre et tu ne
livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Ok. Nabi Boye, errer l'homme, errer celui qui s'intéresse aux pauvres. Et au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Mais Bible est bien sous Boye. Monica Bible est bien sous Boye. Telle voie paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Bible est bien sous Boye. 919. Bible est dans le bas, tiens, mwinda na yo, na nzela na nga engengisa nga. Balobi mo Christo azali mwinda. Yo tango za chrétien. Est-ce que koko sa misala ba bi? Est-ce que musala on Lévitique comique tu ne coucheras point avec Edom comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Yo sala yango. Jamais. C'est comme manquer ça me respect. Oh tu connais tu n'as bien. Ba musicien ya mokili ba keno sa ba don. Ba mona boko dialola. Mona baromona te parce que bandimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur personnel te batiki misala ya mabete. Balobi na Corinthiens balobi ni. Si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà maintenant elle est devenue une nouvelle. Yo siko za une nouvelle créature. Mais les choses anciennes sont passées, on n'a pas na eu les quitter. Batika kate Bon batika kate. Bon Azuna no kala 2020 awa. Te wana tika ite. Bible est ici so boy. Vous êtes 7e. Tika kina ye. Na lobi boy. Kota ba tiki basila te kota ba ngolo ba kumba nini. Na ofingo makate. Ye, azana loko finga ngate. Naza ni lesbienne ni nini. Ofinga na nini. Ako finga ngai na nini. Amola nga batanga misaka. Ofinga nga na nini aya. Azana loko ya ko finga ngai te. Aza mukolo buzoba. Ye mukolo bo akotela mona muke. Seka meka. Ameka mungu kuna. Azale loko finga ta pardon tout lo bana okimisinga loko na ngala loba. Si je na ba pour nina ekiminga elo eza eloko moya très capital. Ay Jésus-Christ de Nazareth. Mais Bible lo biboye. Soki ba sali o délivrance. Ba bengani démon wana. Akeluka 7 méchants. 7 autres démons méchants. Kolekaye. So ba ba kutinda ku propre délivrance ba silisi. Il faut ce que vous voyez au côté de fruit de l'esprit. Au Seigneur Jésus-Christ, au 27 ma Saint-Esprit comme au guide. Mais ce qui est écouté pour les 7 autres méchants wana. Ba oya ba vendre comme une 8 démons méchants. Ba ça les délivrance. Démons ba té. Mais azongeli, oh ba yasko, ils a plus pire. Ils a plus pire. Ngadi la zaboye, ngamusana ngezaka ko propager la bonne nouvelle. Voici la voix qui crie dans le désert. Lolo Baptiste. Jean-Baptiste. Lolo Baptiste. Nazo crié le désert. Botika misala mabe. Peuple théâtre. Bobongo la mitema. Botika misala mabe. Bokonza nzambe komi pembeni. Mondi mezali mwinda ya mokiliye. Mondi mezali mwinda ya mokiliye. Akolongola mabe pai biso. Fanela boyenge bende awanase. Itomba na lola e. Itomba ya lola e. Ozoyo kanze mwana. Eza très profond. Mondi mezali mwinda. Mo Christu azali mwinda. Mais yo tango za mwinda ozongengisa te, ma chère. Yo kasi nzambe nenga zabo afandi aotala ka yo mutu moko wana. Ozabi te. Kanda nzambe kita pardon. Eti de la bango. Anjou kanda. Ye. Oh. Hier, je suis là-bas, on a d'accord. Bah, j'étais. Oh! Maman est mon tour à la joueur. On va faire ça, bah, jouer à Léopard, c'est la chaîne. Si le va qui diable va te cailler, bah, chaîne, il tourne à Kawana, et à personne. On se pose si on place une gana détester à ma baie. Et ça, le quoi, nganga, fait ça, bah, tout qui ça, vous vivez, nganga, et mon salité, ban, et mon bazoua kate. On va y monter les amabé. Vraiment. Zamba mon abino, hein? Ngata bo finga na bino ngai
Mais la boutique la fois comme la 50 ans pardon quand mawa. Déjà nga mota que moi nga oyo na système ya misapi na mona été. Asala te na yoke mawa. Au début on arrive à Karine Yamado. Na? Arrive à Karine Yamado. Oui, pourquoi pas? Ah ça petit na nga. Karine Yamado après ça petit. Nga la pomme na Karine Yamado te bazane la pomme na Gabi. Isa nga te? Gaga. Bidon mai. Oh ka bidon. Le doit la bidon mai. Oh. Nga la sa pomme na été? Na tuni kaso ko keto bina. Yeah, na sepeli aza petit na ngai. Po yo tuni nga so za pomme na bi azaka na examen la vérité la ngai yo Seigneur. Vérité ko ko démarrer ko ka te figaro tous les jours. La tsana ma finga 7e ma ona tala. Te la tsanga na mundenga na lobi abi ba ko yie na ye. Ah, oncle de tu kuna bi so de te souffrir. na bi boya sera sila kala. Na ikiseka zona obana bisa to atika na mboka na bakongo. Na bango na Kishasa sanzama na bakoka bava le sika ma bakola na bolingo. Kokabola bano owani bisato limi bale feko za mama mabe. Asisa babi avant longo la potina liso mninga bana na wayo. Poti munene za liso na monyo te. Yako yako kote la belle vie po ya zana no bala belle vie. To moi sa belle vie. Te na tuni. Na tuni ala kote la belle vie na sens le. Mon grand les bien. Problème est zaté. Donc quoi bazaki moi na mbana na yela so ba après. Muta témoigna hier. Oh, témoigner mboka mombeyebi. Et qu'il y en a partout hein. Il y a un grand les Yé mboka témoigner ngala tsaka malo bana mnoko ni. Ngala na sala de défense te apôtre Condé. Mais ba vi pesi na utavani ka. Ndio mona misa ngweza. Plante ça qui est coiffure mabe. Na ba ya zo na coiffure homme. Ngane na zaboye. Pona nga soki atika vraiment ya solo. Na on peut ça dire merci parce que na lola fête salamati. Ce qui a trompé Nzambe, au moins il kanda Nzambe zalan. Totanya mo l'Exode 34 avec na 34 verset 6. La colère de Dieu est lent, miséricordieux, il est compatissant, fidèle. Mais mukolo oyo Nzamba kitisaka kanda. Mutu nyoso ndimaka te. Oracle o babaka, oracle. Ya nga kana bidama ilanga lonzaka bo na taba tinde ba okena faire. Merci beaucoup Victor. Merci beaucoup. Nzambe la nga kotika nga te nzambe nga kota lola po mokili oyo so na tikali tokomi na suka merci beaucoup na pesi 7e bagambo mbote bondo bazala na kanda na ibe mo ah bon bongo po major balongola kay nini po major bisadi di babwaka ya tourner po na nini ko yiba bato bateleki asonga mwesa major mutu opa kufa de mwena tanga koma ya mutu akufa esate T'as le niveau. Aussi, moi, ça producteur. T'as la faire la félicité des hommes beauté. Mais avant de balouer, bien sûr, tu vas la rabia. Ya, plus que belle. Nabi boya. Non, baloula. T'as la kaka major. Alors, on y est moussala. Té. Si on a un homme beauté, la linga comme ma casse. Atayo linga, ngatenga la linga kayo. Vous comprenez? Si on a un homme beauté, la longue, la table, la raté. On a fait aller machine. Faut aller machine, ya. On peut te payer pour ça. Bon, à pratiquer, oui, ngala ndima ta obeta. Mais la TV, na obeta. Ya obeta ngala ba confident. Ouais, peut être stable na la bo a obeta ngama makati. Mais la TV ngala e tout yo lekele. Na lekele po. Yo gagnant titre. Ah on va te beta belle vie babo. Akwa route te bon ye. Abanga kanga. Kala mukola bando benga mamodala eh. Au gangi la mamodala. Wana skota la bimi kasho. Na parke kuna na yesko na butu. Famille nga siko ba osikela ula mamodala na lingite na kombo na ngana obenga pe miss na gangele na zela appel ne tilelo appel ko gangele yate na zela ye na biso dala labi odala ye bisa benga ngana ozele agangela ka mwana nga yi Clark na matanga na fête ya décor bakuta ni Clark apesi mbote yo finga ngaye yo finga nganga na saloni opesa nga mbote agangela Clark abi mama nga ezangate Clark abenga bi Clark pesa nga numéro na la gangele nanu pesa nga numéro ne yo comment yo kokoko ba bon na batu bongo bana ngo bana wo bana ni nde bana na yo mone na ba oyo pesa bango ba bongo bisute oh ngam na loba na mission eza ko ne yo tuna ba question yo tsenga maloba ngam na loba na mission ab gangela nde nga tuna promis yo poser la question
quitte à gagner répondre bientôt ma vie. Ah voilà non ndenge nini aya hypocrite qu'elle est. Hypocrite. Et puis nous avons la kamakasi té de monie wana. Bilemba moko loketo ndani saka boy on l'envoie ni fait. Naza ko sa mwana ya dadi. Ah, ya dadi. Mwana. Ye na na ko sa mwana ya dadi. Kasaloba katikala na zema ya dadi. Mwana na besoin mwana. Abwaka ye. Bongo gosse matoi cochon. Yo matoi la paix. Gosse. Matoi la paix, ta matoi milai. Et l'ongilo quoi pourquoi il y a rabat makolo. Yo robeta dati bani neni. Donc est-ce que tu as to calmer ngate dokas. Gosse. Tala mutu, ozo tamolo kwa mutaza na kwa sheko. Moi $100 ala ba peso pa bele ko sila yo. Tout fille. Pas la chance pour les journées. Merci beaucoup, merci d'avoir tout mon émission, merci. Abonnez-vous massivement, partagez, likez vos émissions. Nathan réel. Cours et silité. Lundi suite il y a cours. Moutinho fa na kaye. Des mami la soki mbala. Ah, venga fi mbala botu ndenge mo seka mbala. Leme. Bango kuna je obeto batutunga. Kuna bazala cours madame Bella pesa bango cours. Comment attirer les hommes d'autrui? Tatopano. Kuna somo. En tout cas kuna pa bazala cours makasi hein. Prof na bango yemo kwa banda kala. Merci beaucoup. Bina yemo bimba view ngala. Gaël Sangani. L'enfant c'est le 18h. Merci beaucoup, on vous aime, on se retrouve.